ngana bike wera omoni fe wana wera kanga mamna oyebi so yo kaka Didas moke bima wera signarena ya signara obimzarena moko boy wala phénomène te obimisa vidéo mutakekete na sortie médiatique ya fali le roi nati le rolate hein de sale passe le roi nati à te musique yo ngandenge ni boso fali to sali kama munene nem ta mbara tanga uta ouverture kana ya mbara tanga betaka accord nini Bercy ex Bercy na ya mbara na timu ta yamba keso yo kanti ti ba fali wana fali sali misa sali ka pa film sape na timu te mati bakeli wa camarade mo kala Marius vidéo fali beaucoup oui kingam na azana raison que koloba ke yemu daza mutu moko azozo risque mingi na ba mission congolais oui azana raison fali popa oui ana raison yemu tazu ba risque mingi risque munene ya gili boso martyr parce que martyr ezali ba place ego kitio ego so rataka martyr mais o to betaka ba solo te on est tiré la test à musique à Congo dans la stade de martyr aux danger et betango betango et puis à totolango pe et puis à l'obéi soit beti bana mai musu ba roya bana mai musu pe ba effet pas ya totoliango vidéo fallait que sur 16000 donc fallait pona lingi ba 9000 te to yebela ba debango kasi poni fallait lingi ba 9000 te oh kasi musique te kasi musique yango yo te David Masola bala Jonathan Kuzu na pese mote Jonathan Kuzu vidéo omona benaki oh mais jo bandaki alokumisaka sala Didas ezala te solde de 40-72 ozomona masola odonge yeka mingi mingi mama batute afingi mama batute afingine mwana batute liboso pe le roi kozanga pe ba place ezalaki omona pe golo ya bano finga bêtise Lem chose pour ça les alaki te et donc ba ça les monani dati alaki te donc le fils tangue monani omoni ke aba pemi bana actualité ça li ba bien donc la sepeli to pem sa mama to pem sa bana musique ekene na ondengo wana donc finga comme c'est kota pour ba manque actualité mais na lobi bozana actualité te moninga komi na si actualité bino ça to finga te vidéo Fali azokoma modèle na Congo. Oui, azam na musique à Congo. Très modèle. Azam modèle à suivre. Wanozolo bango ndenga ki mutama beto na ndenga ki fanatique. Kasi na motema mabe pona kosepelisa mutu te. So na tie motema mabe te wana olingolo bati azel loko te. Donc Fali nde so total ebongo na maka muto lo bata parcours na nde to le karao ya 2 ans passé oyo. Fali azam modèle. Fapa. De bandalunga ya odefa catch. De arena 40,000 places. Mutande wana kolo baza azam modèle te pona. Vidéo musique. Na mona ipe miel na Chitimba. Asali biloko awera ne wera ko isaba to biloko awera ya velo chaloka bang bang boko iboya tele misibino mais il peut nani miel de son tel père tel fils mais ce qu'on malgré mais awera bat banda sala ya miel bat bazate na Chitimba mais courage quand même courage ngala olinga ba bala ita beta na village bala ita ozana analyse motema mabe sans pitié so kokyo to kaonish tambani ozoka mutu na kaonish tambani olinga bo solo na ndule vidéo faire pas mon aki 9000 le ba ne teza mukeli bo na obeta komi bale 9 fois 9 esali combien 18 musique ah te musique a Congo de en tout cas courage bo ngala opesa ba félicitations puis ba fleur ebele na bato bazo oser bazo linga to mon eloko na ba chaque fois ba mise bo sala bo ba sala baninga na binoti na mona ki la costa wana mission moko ya elika affaire non la cause makambo ekomi na ngope déjà démodé vidéo il y a des niveaux il faut faire très attention il n'ose bien dans mission monene et puis il n'ose bien aza ayebani kolega yo to moni na nyo mission wana ki ina ni Rick Rose abi ke face à featuring na n'ose bien donc il n'ose bien arranger pour la mission belo mona na Congo legi bango ibele na ba vieux musu il n'ose bien legi bango na visibilité ko megate ko ana damu ta pembe biso solo na biso vérité donc de niveaux si te rozo lukana il n'ose bien wana c'est pas bien vidéo pasteur je te ba de niveaux c'est pasteur chako pona mai chako zondo ekenda ezali aizate ndiye koma na pétage ebonga ma pétage te vidéo oyebi ke soka zalaki na timu tasaki mission na fale ngoza la ndenge mususu na genre ba question ngoza ba question mo bonet ba osola na bango et puis azomi kumisele déjà avant tourner question et puis nati avant makambo ti ba obeta ba rena pas zaki na ba rena nyonso donc ayeba penaki entre ozonga to bete mission moko boye yaki da po ye ata banda okana ngo kasi o bonga esala ma bongo ti vidéo c'est quoi pour que ce collègue na mbongo te yaza pasteur moi je pense que ba puissance 4 5 ezali ba Matthieu 8 ezali ba Jean 4 3 ezali oya ko yebisaka biso pe lo balegi no sibi na mbongo la biso ba monte c'est n'importe quoi ino sibi za mwana na ye
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'enseignant le moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolingaraming, et donc on est sur 3W.idéologie TV, Masola, Balabala, toujours, comme on aime Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola, et c'est un David de Mena, la Sarabino, Nabe Trablo, Masolango, Nengenini, et c'est parce que vraiment, Namboka, Masola, Balabala, toujours, Nazabongona, analyse, Mouté, Mamabe, Messi, Lubanzado, Messi, Lubanzado, donc, soka bimi boye seke makambo esalami na balabala seke makambo esalami na mboka seke makambo esalami na monde na tete Messi Lubanzado azalaka wana analyse motema mabe mpo alandaka aexplikaka biso na ndenge moko boye ya bana malamu naloba ta bongo mpo ye afingaka te ye alobaka verité ye atiaka mutu na place na ye mpo na Congo bato mosusu tokomi kolongola bavaleur na bango bato mosusu na Congo tokomi kopesa bango barespect te moto esengi amérite respect biso na Congo tokoma kolongola barespect na bango siko Messi Lubanzado aza wana mpona azongisa mutu na place na ye na Masola balabala bosabone massivement bokotaka trop awa makambo bien ezalaka merci beaucoup à toi mobosa mwa moto alelaka na bato moto apesaka esengo na bato moto akabolaka mawa na bato apôtre Abel Maya. Oui, apôtre Abel Maya. Donc, kota Masola balabala, to ana posa na yo. Apôtre Abel Maya. Kota pena Masola balabala et kosala bien. Merci Lubanzado. Ouais, David Wembe, balabala elesa biso, balabala ezepesa biso matière. Balabala esala ke bat bazong sala biso confiance. Les gars, le Abel Maya, Abel Maya. Apôtre Abel Maya. Abel Maya mvoine de patron. Moto moko bien malgré David Wembe mtabi ke foka Abel Maya. Et Abel Maya fakota Masola balabala. Obligé ya père okota Abel Maya déjà sur la mona Abel Maya na mona kaye. Moto moko bien donc en tout cas na pêché bambo de place, allez pimba mort la tête bien faite. Ah la tête bien faite. Ichasa Luanda t'appartient Corniche Tambani très fort très puissant. Corniche Tambani. Corniche Tambani donc Souka. Corniche Tambani. Il te retrouve Corniche Tambani. Yo le lagi trop Masola balabala obi nanga Messi yo so la pena pembe. Corniche Tambani. C'est zo so la nanga pembe na zo so la pembe puis batebele ba bengi bengi nga bata ba poto bata banini ba biomoni ba date ekoti les monsieur salami nga bia biso linga ndengwana. Ah ouais. Poto ya koloba donc voilà na biki lelo on a biso ensemble et puis bato bazala bango décider pour ba biki biso to koinsara moi mire muke et puis moi bordi to go tout à mais to legande limite avantage na biso. Donc voilà on est ensemble. C'est ça biso na bango biso ye banga so da bato ba moninga ba dia yebna lo bane veri. Na biki sauf que ba vérité mususu pe chokaka musu mona golo moi sidiki le musu mona warrior moi sidiki aneti mutu na ngai ya Freddy Mobutu na oja enda maison d'habillement Freddy Mobutu mutu na ngai so na moni Freddy Mobutu na mona rare keli li kompa. Donc voilà, on a famille. Boza na bino à l'aise, ngana osala ga cop na ngai. Et puis na nga comme milieu du village né na loba. Donc ce boza linga confiance, boza na bino ga satisfait. Okobi da koza na ba retomber na ba vérité ozoloba. Pour ceux qui faire asali mabe, yo zoloba ke faire asali mabe. Ceux qui fallait asali mabe, yo zoloba ke fallait asali mabe. Ozo za na ba retomber makambo na ba to inaro déjà. Déjà, yo so moi na ba commentaire ya ba mama zo bima ya ba papa donc voilà mais bon. Déjà avantage na nga la copo ezaki na fingama na stade de Martyrs. Donc a eza sigati. Fingama de Martyrs et tondi au mona yo donc ba commentaire car et puis ça n'est invisible. Au moins na biso te bon. Mutu musu bo côté na otale longino bika o ndena yebieti. Open des sites au mélange au mot mais bon namtazo aza l'aise na opinion na ye sauf que to e baka que tout ça ba responsable ba danger musu c'est pas bien il on ça vous finga mutu fo mona ke musu pas fingi bon muta fingi na yeti kwa ni yo vérité quand de saloma de donc problème plutôt na ngoya ngwana mais sauf que le quoi si to ndima ki kopa ngo puis debi ke likole ko ya te to ça na biso pilelo ozalaka na onde gaulois na moni yango pilelo top des ozakano gaulois ok penati na Adidas Arena okangi photo merci pour la promotion pilelo aka gaulois pilelo top des malgré l'époque ndage basala ka bongo te pilelo moi au sola soleil ça la biso pe bien au ba frère no bika pona ko chapwa au boulot le roi ba Corniche Tambani ne ba soutenir musala donc maman so moni mamba Adidas double accord double Adidas Arena faire rigola en tout cas félicitations à faire rigola et puis na moni mobilisation ya osaralate mobilisation musique to linga yango boye musique to imaginer ka fallait no beta ka yemo mutabeta ati to to sande moi te même ba matière au loba ngo ça ga limité moi je pense que biso bato ba moura bonne musique faut to sepela na exploit mususu ngai lo mo na sepela na moni mikolo ya bien sa musique so otali yango moi ko finge ko mo diminuer o sali constante ma finge komi ko diminuer komi siko sala obeta sala mukie
biso to beta ki ya munene omona ba konke omoni musique yango to bena ba tozonga na moi c'est ma réduction oui ba besoin confiance oui yango to lobaki so sali constat sala constat na internet omona gende ki mama na yo tu fina yo mona longi mabe eza souté et comme bena muna mtako bena ke alo bela a date abeta la sala muke adina sa arena sal dot et poto pe to ndité ba bien on a silité et sali bien donc to zongi siko na époque ba jibena ba wer to komo zonga siko to lobela musique pourtant ngolo ba sala ya faire eza muke ya fala beta 40,000 c'est que faire pas obeta ka salle donc d'office to zongi ba mona ba to zongi siko na débat musique oui oui mtayo déborder ba limite papa no mama no azaki oui oui donc en tout cas na leliango mabe ko sara na timi ko donc na se pele puis deuxième arena mi balé déjà ba billetterie ça déjà ko fumama donc ba golo tout beau à la motiver puis na moni pe na ngambo fali ba warrior pe susu il peut sur aboire sur des dates Bordeaux na Lyon 16,000 places na 11,800 places voilà moni mam toujours linga et on peut sa force et c'était en robimisa pas cha date fabriquer peut déjà la date ba villageois tout cas boza moi mobiliser bo somba to lingi be veneme za la pour biso to lire na copo non man to zonga a to lobela la bonne marche oh pas robeta concert total ah concert robeta imbi bien te to zongi lika lobeli ka musique ka to vendre la musique ko finga mama te musique ko finga bana te donc bato bazo zanga ne magamba ko loba bango ne baka ko finga ba mama mais lokola biso to mona pena bien oh fallait chesu sur 16,000 donc fallait pona lingi ba 9,000 te to yebela ba debango kasi poni fallait linga ba 9,000 te oh kasi musique te kasi musique yango yo te David Masola bala Jonathan Kuzu na pesi mote Jonathan Kuzu ya Chancel Nzembel donc pour yo fallait lingi na 70,000 oui fallait au moins soit beti net na 70,000 te comme Sony pas ou na 40,000 faire pas mon 9,000 ba net za mukeli na obeta mi balé 9 fois 9 esali combien 18 musique ah te musique a ngongela les en tout cas courage bonga na pesa ba félicitations puis ba fleur ebele na bato bazo oser bazo linga to monelo ko na ba chaque fois ba mise bo sala bo ba sala ba ninga na binoti na mona la Costa wa émission moko ya elika à faire non la cause c'est makambo e komi na ngo pe déjà démodé ba soleil ba nani bango tuna mo soleil pas sali clip moko courage félicitations na mona ci générique mo wana beton na idéologie na latino pena donc voilà na moni pe nzembu ya Patrick Beckham pe nzembu ne moko wana boizo beta na 21 bien na msuka yango courage bina filé na mona ga legi na télévision bio no bat ba lo album ne simbité ma pesi ba pays oyo zo yo kamela ba discours wana yango te bina filé yo za jamu to message ko yo na bafle donc ero ko mema biso na monde musute po yo so message se biso de yake bandana nga simbi touche sala ba succès atinda aloba na biso te ko na France e beta me aizo beta te donc ba discours bina filaza musicien on to ebie so ka beta ka boka ka Luanda aya la biso siko ba forme misu te o ezo beta koto kuna tala maison sonner la singa ba mboka nazo tekela na e comprendre que na Congo ba somba rateti ba discours wana ya ga so album simbi te pour liboso ta ba na ko beta ba discours wana za la te za la focaliser et ça vie au temps pour nya tabe pas liboso simbi te mais au télémika au populi mabele puis au télémi des choses à combattre za moto sur l'accès ba bref donc courage à toi toza na posa musique ba mise bosa la biso musique depuis pe na mona zongi poto courage na pe so agesa l'album to agesa la nini je sais pas moi mais na mona gi Patrick Beckham pa na poto donc bato nyoso ba osala bien biso toza na pona féliciter bango ba o pe baza ba fainéant to yebisa bino ke boza ba fainéant. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Abel Maya patron o azalaka na mawa bato patron oyo akabolaka mawa na bato patron oyo akabolaka esengo na bato apôtre Abel Maya kota masola balabala toza vraiment na posa na yo kota pena masola balabala esengo memena masola balabala ekosala biso bien mais sur le banzadio tout le monde a sorti médiatique ya Fally Ipupa même mutayamie Marius Mwanga selon yo au monde na sorti médiatique ya Fally Ipupa ndenge ouais c'est sorti médiatique ya Fally Ipupa tout cas bon après ça na mbote pe na Abel Maya donc je te salue on voit ndo Abel Maya tout retour bon muta regretter la sortie médiatique ya Fally le roi nati le rolate hein te salue passe le roi nati à tes musique yo na ndenge ni bo so Fally to sali kama mnene nem ta mbara tanga uta ouverture kana ya mbara tanga betaka accord nini Bercy ex Bercy na ya mbara na timu ta ya mbara so yo kanti ti ba Fally wana Fally sali mission sali ka pa film s'appelle na team match bakeli wa camarade moi kala Marius ya wala boto betelo ko mo misike ke na no
Moi, je pense que sorti médiatique a gagné bien. Ma propos artiste a gagné bien. Il fait gagner pas polémique. C'est avant de toko manguna lungolo banini. Fallait ça dit natini. Et ça a 12 août. Hein? Ouais, de 12 ouais, on a 17. On a 17. Normalement, ce qui est ce que j'ai na team ça qui mission na fallait on a la né mususu. Na genre ba question. Et on a ba question mo bonnet ba so la na bango et puis azomi kumisele déjà avant toutes question. Et puis nati avant makambo ti ba beta ba reina pas zagi na ba reina nyonso. Donc ayeba pe na ke entre ozonga to beta émission mo boye. Yaki da po ye. Mata banda okana ngo. Kasi o bonga esala ma bongo ti. Eza jelo ko to mesa na pour expliquer ba détails ba nini mais bon. Nega ba lo ballon propose Dieu dispose. Donc, je pense que Yem Taza malheureux, pena ya sorti médiatique à Falib. Si on a milieu du village, tu décortiquer comme propos. Mais en soi, en général, elle est bien, artiste est bien, Soline est bien, sauf que mon amour pas encore mi comme ça n'endenge na ye, OP singa mi comme ça niveau na ya saliango, OP za ba Alex ba tu kengam na gi na avance liboso na bino alobiango. Voilà fallait beaucoup. Oui, kengam na avance. Raison. Koloba ke yemu daza mutu moko azozo risque mingi na ba mission congolais. Oui, on a raison. Fallait pas. Oui, on a raison. Yemu tazu ba risque mingi risque à munene yagi liboso martyr. Parce que martyr dayi ba place sur ego kito ego so ratara martyr mais o to beta ba solo te. On est tiré la test la musique à Congo dans la stade de martyr. Oza danger e betango. Betango et puis a risque. Totolango pe et puis le bail so beti bana mai musu ba roya. Bana mai musu pe ba efere pa ya totoliango. Nakidi ba pe ba ko benga moko pe gi moko pe maga ko akinango. Normalement na logique ba boy qu'on va prendre éviter polémique mais biso en soi bateau tozo milieu du village tozo mona musique na miso na biso guide la génération pratiquement ça pena y passer ba salle no sa minene yem ta risquer en liboso. Voilà yem ta risquer en ba Zénith ba Olympia ba Bercy à l'ongli des fois ba vieux stade de Martyrs c'est quoi na ba arena. Voilà, faire pas double arena, Adidas arena, donc voilà. Et ça, il y a bien musique, et na moi challenge, moi bien, mais sauf que la génération, on s'écoute à la période, moi, ça a moteur, oser, risque. Et puis, le repère au monde étonnant, depuis faire un concert, dès na comme va combattre, ba le batté, ba bouquet, tu ba le batté. Donc, quelque part, photo, ça rapport au milieu du village. Tout le monde, ba journaliste, c'est bélo, ba au milieu du village. Na concert, il y a, ba ok, na libosa, ça, la Adidas, il y a faire. Oui. Mais jamais tout le monde banda fala no saki lobiti le non na mona ta junior c'est moroté o ba lo milieu du village wa. O ba ko ba bongo. Na so milieu du village. Mi gebe na mona ko mi na tongwa milieu du village mais kuna okende te. A ça la promotion te. Pas fallait okende te. Ah OK te bodo ko sa conscience. Au milieu du village eza ba biso to vandi awa. Biso mto so la vena pembe. Eza na kati kati. Donc fallait esengo lo ba pona fallait lo. Esengo lo ba pona fallait. Ngala za la problème. Est-ce que ngala za golo to na za warrior nga makambo na etali ngala ozo ba makambo na o ngala zo mona za a b za b. Donc na yo sepesa mutu te. Donc ba minga leo na sepeli na musique to kuzongo comme zongo la skona ba débat musique to mo longo la makambo eza nango inutile. To mo sola moni papa e va beta kuna etonda bo mona concerne bo mona ba yembaka. Ba golo ba olo ba bongo so pe kota ba warrior sal na muke abeta 40 000 ndima donc to zongo na débat musique. Tu épargnes ma famille, tu épargnes bana, tu épargnes si. Et c'est ma réduction, bah finir na mikolo. Oui, ça les réductions. Sur le tali per internet, sur le internet. Au moins la venage oh. Mais Joe banda galo comme ça va ça la didacite. Et ça la té solde de 40 Au moins ma sola on y est comme fini maman batute. Fini maman batute. Fini moi na batute. Et liboso pe le roi gozanga pe ba place ça la go mon appel golo ba no finga bêtise. Même chose pour ça les salariés. Et donc ça les monani, là tu as la guité. Donc le fils tant que monani au moni qui a ba permis. Bana actualité. Actualité. Ça lui va bien. Alors là c'est pelito pe msa ba maman to pe msa bana. Misiki ekene na onde ngwana. Donc au finga comme c'est kota i pour la manque actualité. Mais na lobi bozana actualité te. Moninga ko mina si actualité bino ça to finga te. Ba golo bele ba finga na ba peka fali peka popeka ba mona ka fait. Tala depuis faire à tchede data. Double erreur na Adidas. Suka na ndule, suka na idéologie. Ils sont mon assumé en finga. Ça la peine constant. Même il on a beaucoup de temps. Alors remarquez peine que mutinyo so golo tout focaliser na magam na bango ya promotion. Il y a Adidas Arena. OK pe kota fali pas tchede date a tchena Lyon a tchena Bordeaux moni bila ke mukolo ba date azongi lisu ba date ni ça la bien. Tozongi na polémique en musique. Challenge wana qui n'est pas ba héritier, qui n'est pas ba Fabregas, qui n'est pas ba déplique. Na mona pe miel na Setemba. Asali biloka wera ne wera ko sabato ya biloka wera ya velo chaloka. Bang bang boko ibo ya tele misibino. Mais il y a peut-être miel de son, tel père, tel fils. Mais est-ce qu'on m'a dit, mais oui, il y a miel, il y a courage quand même.
courage ngala olinga bango bala ita beta na village bala ita ah ozana analyse moteur mabe ah sans pitié so koki to kaonishi tambani ozoka mutu na kaonishi tambani olinga bosolo na ndule mutu moko botikali ne yo bosanga confiance donc musique et siko pour le moment nga na sepeli ezokende bien donc courage ya Fabrigas ba villageois bokende bosala pene fort botondisa sale wana babiesi la ebeta isala bien surtout aux matière Fabrigas abeti fera betaki fallait abeti veo azeko pe mutu makasi kaka abeta kaka po to asu na shwate to pegise merveille abengi bisa pe ba conseil abito pe ka chance excusez nga na rigueur ne mo ba pe abengi nga pe mebele ba benga ba Allemagne ba ne mususu non vie bon azaka vie na biso mais sauf que biso pe to mona musique na misu musu to mona ke vie azana na ba nzembo yebani te et puis azasu na succès nga zaki na ngokala te mais bon le roi quand même ya zo osé ce qui peut abik bon pona bango ba bindeni kutu uyo tazo signer bon ba jibe ba jibe ba sala wana ti ba longo na bango na défi o ya ba sala mais ngana bike wera omoni fe wana wera kanga mamna oyebi so yo kaka didas mo ke bima wera signare na ya signara obimzare na mo boy wala phénomène te obimisa o ba challenge on ezo kendela to zong sabna musique na lengi nango to sala lokolo te biso si to sala ti musique so oba so sala se ketika na se ketika mais tango zaka egno so mona ko émission ba tout le monde baleki oboyi vera mbope na moya pesa lobiki abetaka rena te po makom ta pegisaka vera mboye pa ya kana makambo ta ba bavai na bango kali mais o makom ta pegisaka makom ta pegisaki bon to yoki ka ye après opinion na ye mais moi je pense que veut Kofi pa obundaka fa beta mais na ka Kofi za moi parce que Kofi na pota ko beta concert en France na France a robeta concert par rapport à makambo wana ya cursus ne balandela ye wana makambo badanse donc Kofi na France déjà passe pas beta concert peut-être ba te bien bazana information wana te so bona analyse ya moteur mabe kopesa bino donc yango moni vie même barre na wana compliqué ba stade de France yanga est compliqué donc ils allaient moi passer on a arrêté wana de comme compliqué et puis mikolo ezaka ba didas ya mingi na France wana faut beta betango et puis papa Hervé courage et bi ke ba 40 000 places ko ya biso toujours encourager bato baso linga basala ba fainéanté zo ko na mona ki Suzuki a sale mission mona poto pesa ba détail ndenge quartier la te baka mona c'est le cas et mela na mona ke na jonga zo expliquer deuxième concert ya Didas Arena et ça ya bango bato ba yemba dynastie d'ailleurs nzemu na emela yemba na faire tilo na mpe so yo yebi ate bande nango bata baba boyebi yango bayebi yango te na pesi bango to réponse mais emela zo lo ba wana ba ko beta pas zo lo ba concert a fali ba concert mona na raté nzoka yemela ba ke pas za musicien concert ne za ya emela yango basozo tuna donc ya komi na analyste so to tiko expliquer biso te na komi analyse boyambaka nga na masola balabala to komoleka kuna pa bamige niema osoko bona ba double discours c'est pas bien aux musiciens focalisés faire ça la cop na ya to kumisi faire bana tongo te pourquoi faire abeta musique ne pona ye ba golo ba zaka na boya be mele te ba boya ba c'est peut-être c'est lo ko comprendre ye peut-être c'est lo abula lo ko ba golo neti ba ozape ya ye ba mo la accès so ba fingi da comprendre que mon amtou ça là makambu na ye malgré bana no bien créer ba fanatique ya yo faire magolo baza faire ba warrior bazaka ya fali Minio Abraham agenda una mona conseil moi abeta kilo bato baza te Minio Abraham ato les warrior baza awa ba okipete ozo komba oza no ya fali to zone pique peza fali mais mio poto aider yo mais au kata so ça makambu ba warrior ba yo kota tali bango te chacun portera sa propre charge ba obi no mundi bazaki na bakidiba wana lelo moni tika bango bakidiba o kata kwa so selelo mu batafali ba chopote bato no zo mona bazaka fali ou rien faire ou rien héritier ou rien Fabrigas ou rien makamba mutu muso tali te Patrick Begam na zanya te ba Fabrigas mbate abundaka koma na bato nayi faut bundo koma na bato no yango ndem te peso poids et peso place na musique donc tu vas compter fort à munini mais beaucoup ça na bino na métier bien beaucoup ça na bino ba frère wana moi je ne discover pas mais o est important ça qui focaliser au comment on est au comment on comment proposer ba musique à kitoko mutu mo abota mana ba fanatique azaki te plus comme ça la bien plus ba fanatique ba komi koya donc ça yo sala ba nzembo mabe nzembo lelo ba nzembo za ki lelo ça yo sala ba marque kala si go zo ba ça idéologie musique ozo musique lelo ça internet ba doit se connecter na internet faut comme na ba Twitter ou comme na ba nini o luka ba contact yo lingi bongo te oyo silikila na alors zo luka ba fanatique donc fanatique azaki senyi non c'est pas ça donc courage na bato ba zo linga ba zo se ba tombola biso culture fallait to lo bango na émission na ye alobi ke soki batebele bando ko copier makambo ebele pe nga na salaki te na ba Grammy na ba nito lokuta na kana ba Nigeria oui elo malamba ya analyse motema mabe komona ngo ndenge nini souvent ba place minene wana place ba trophée minene pesa maka wana Fally Ipupa akenda kaka ye moko
Ouais, parce que yango loka loba ka émission za vision azaki na odia na mutu banda kala azaki na posa un jour ayeba na kuna et puis à côté la anglophone. Moi je pense que ba mission nyonso ata ba osala le rôle a été mais photo zala la ko loba nini mona loko onyo seza malamu mona ki mutu azokende bazo évoluer ko pe ko copier. C'est pas mal parce que même ba faire lelo aza mutu na niveau na ye soka forcer makasi même héritier na mona ka sala makambo na ba Grammy ba il faut pas kendango ata za no nominé. Oui, pour me connaître nominé mata et ba bengo kako zatana invitation ko makuna eza ba miroir mo eza tellement munene minya mukili o saba ya ko neto lobaka plus okenda ba place kitoko zo bakisa ba relation plus zo kotoye bata malamu zo bakisa ba relation bien eza lokwa neti ba fali ko kuta pe kuna na jo mobo neto bete loko mobo mutu ba Grammy wana voilà eza ba miroir ya minene na musique donc il faut vraiment ba mission na biso ba kenda ngo c'est important okenda ngo ndeni zo senga sérieux senga vision pe zo senga kolongola ki sport ba musicana o musika na toyebi kana ba musika na ne balaka so azuka alaka beta ndule lobi bwa jimo ni balana ba hotel na tongo ameli ba whisky na meli ba nona la na ba musiki wana nguti ba musicien faut ba koma ba professionnel mutu ata même comportement na yo o même comportement musicien ils ont contenu so wana ndenge ya musicien zaka te mutu mo boto wa te ne to lo bana portugais donc moi ba discipline fait ça la mdamo maki artiste charisme za ko bouder ba tout charisme. Tu vois donc dans sens wana donc eza ba biloko moi malamu pona kolanda donc ndeye moi lobaki ke yeza vision mona ki fu musique ne commandé ngwana et puis d'ailleurs aboyikota kutu ba brasserie kala to ba we ba beta chaque dimanche bona beta na changu concert à primisto ya school mais ya boya kango ça dit amona kango de ke za musique mo eza ki vision na et puis le lope fouti donc na ki congolais ngane na vandi bona fier na fali na omona ki comme ça musicien mo ya ndengwana pa ba bona boy ba yeba nani ba ye paza Fali azokoma modèle na Congo. Oui, azam na musique à Congo. Très modèle. Azam modèle à suivre. Bazolo bango ndenga ki mutama beto na ndenga ki fanatique to na. Kasi na motema mabe pona kosepelisa mutu te. So na tie motema mabe te wana olingolo ba te azel loko te. Donc Fali ne so total e bongo na makambo to lo bata parcours na ndé to le karao ya 2 ans passé oyo. Fali azam modèle. Fapa. De bandalunga ya odefa catch. De arena 40,000 places. Mutande wana ko lo baza azam modèle te pona. To sola ko. De bandalunga ya odefa keti le de arena 40,000 places 3 concerts minés na 3 semaines on analyse motia mabe au milieu du village na loba o nga na omuna na loba te pona sepelisa golwa mo boito spirité nga loba na otala nga na yipe na mukono na mona fali mo boya mo fali akanga basuki pas kofi lelo frère tous à fier na quand même tonda zabongo ba mission congolais musu ba ko banda parcours énorme donc parcours mo na ebisio impossible ba mission ba ko tout à fali kota msata maba mai lelo za na niveau wana sola na biso aider biso azana niveau wana za pena muta so la fierté ya Congo valablement frère obeta ba 3 concerts à minene obeti 40,000 obeti 12,000 obeti 15,000 frère faut le tonne déjà facilité biso ataki ba congolais eza ka muta ko pesa maboko ko soutenir et puis ko pesa respect na ko pesa valeur o azo mériter parce que défendre Congo lo kwande liupa yo tout ça là ne ba mission na biso ba la tanga zo bima kuna za drapeau ya mboka mtezo flotter donc basa la sco ebelé to lobi to mwa ke fali héritier faire fabrigas bina filé oyebi nengeza bupikwana soto ke place mota moko yana trophée et le coup moi ezongela wana ezongela Congo to longola biso ba divergence na biso nga golwa nga non eza nango pe important po musique pe kenda ndengo na monta na kana ye mais il faut qu'on dima pe ba preuve même biso le bato to le kana ba télévision to le kana ba YouTube ba youtuber ba TikTok photo za rapper au moins sincère roza no pe muta faire mona to tala fille moi to le kana biso mo ya migenyema oui asoli pe bien ça dans un gaulois mais azo ndima pe fort à moninga batu pe ya fali pe oza pe muta warrior mais ndima pe fort à faire ezalaka te siko poani ezalaka nango e babenga ngo ba ignorant muta za ignorant siko biso to za ba ignorant na lo ba ki fala pe 40,000 places félicitations affaire à double date ya félicitations ça normal et ça linga rien tu vois même arbitre en équipe à kumisa mais il y en a bateau ya za pe on a le barreau il y a des gaulois réfléchis. Il y a des warriors réfléchis. Il y a des Gaulois vrais qui zègnent zoba. Oh, mon aran no lobi baba no finga. Et après des warriors, ils zoba venant baza. Ça dit il y a doit porter ne kana sentiment. Donc pour na faire kaka été pour ne ka fali ka té. Wana musique té. Ko biso photos à peine bato bo. Oh so mona maki té. Oh sali bien. Oh ya sali bien, oh ya kokite. Oh nem ta zap na liboso. Po yem ta sala mi. Voilà, le roi bona chance na ngabo continuer au sanga confiance. Belle maya na pesi mbote. Corniche tambani.
olobaki na ngana sala bona David Wembe bongo siko yo yeba ndenge ko sala. Corniche Tamani. La tête bien fait. Congo Kinshasa Luanda t'appartient. Il déjà t'appartient donc yeko tumamba iPhone ko mérate. Oh ana iPhone 55. Et kotaki moi nega balobaka o idée. Dala pongi Corniche Tamani suka na dada wana mamna. Donc na pesi mbote na Christian Muteba. Masana ngai cadre mboka maître Malela Kulumimbi Mobala Splendeur petit na nganosha petit na ngadino kafusa malgré do sur la moi genre mais ozaka petit palais donc voilà bato mabanga bazela na pona to clore histoire a fali le belo moko alingaka akene na ba plateau to akene na ba émission oyo bakoki kopesa ye valeur bakoki kopesa ye respect bakoki kobeta ta mwa masolo na ye oyo asali selon yo omoni yango ndenge. Oui, on a raison. Les lopé journalistes, chroniqueurs en musique, BBC musique, plateau belé. Il y a même un bébé to ba question musu mission ye. On doit tourner question mo o ezana on a sens té. Comme l'aura fallu sur la émission à gona mamba. Le bel exemple siko to oringo ya mba faire. Mais go soleka mamba barena o. Et puis bo sele pe mission mo mission à combien de minutes? Erba 30 minutes ba 40 minutes. Déjà na 40 minutes faire golo mamba barena nete. Double arena golo bangote. Momono ye wana ko motuna ye o ebina na ketchup. Ozoma dans musique et comme beba. Donc moi je pense que même ngande to yaka na yo pour te bi que ça même esprit to so là. Ça doit que place monter beaucoup comme le roi neti o mission le roi neti o na tribunal. Quand même ba fali le bana ba personnalité a ko sa pe mission. Ba pe ba ko sa ngo pe ba ko interpréter on a lingala ba tchango pe na français ba mission pe balandi. Donc je pense que le phase à place mo boy bi kaza laisse sur la maramnaye parce que ba polémique mo boy za na ngo stupide les nga na mutuna makolo et servir na on a rien. Ba polémique ngo to ba na ngo kala mais so tali le ba monsieur belé ba tikala ki di ba pour na ba polémique. A moi le roi so ça polémique le roi so avancer. Or pour musique ko avancer ka so ça la banzimba bien et ozobina bien oza focaliser na cop na pe okende bien. Moi je pense qu'Azaki na raison même il peut faire autant la place nya ko le quand même héritier ça sali na zo le la télévision te ka pour na makambo. Ba mère de commis trop pas journaliste donc aluka pona base na ya yo tout makambo boza nango ça n'a rien à voir na musique oya talama vous comprenez donc alors il comme ça mabe banda YouTube e bimaki do foot ça li passe fort ibomi na ba chroniqueur mona mutatanga na été akompe chroniqueur donc au moment donc net mission le roi ba migenye mona mutaleki wana migenye makambo tune oyebi nanyo esa ni na makambo eza fortunate eza pour makambo tuna nda eza nango te pe yebi yango te et puis ça li bongo donc so mo so be mission mo ba nne wana komi mo ebele. Au moins en Belgique, c'est 12, en France, c'est 14, en Kini, vous avez donc moi je pense que dans le niveau, il va falloir on a et puis pour tout sur la marambo, c'est essentiel pour nous. Donc moi je pense qu'il y a raison. Mais sur le Banzadio, au début, il y a ce qui total âge, il y a Denis Les, na Inons B. Et ça pendant âge, il y a papa na moi. Oui. Papa na mwana bazo swana yo moni ngene ouais papa na mwana bazo swana te pa ya Denis le suprême na ezali boy mukolo bakuta na pas sango déjà ba Denis le selo ka yeba te Denis c'est ça pesa position aza warrior parce que Denis ça soutenir na fali alors misenyo sto aza na radical na fali so okutene ye face à la fière même si bo pesa nimbo te boke pitika boko changer na ba numéro te parce que mutu wana za jana mabe oyo mote inosibi ye mo alobe inosibi da aloba afie yo loba makamna mabe. C'est-à-dire ça quand le romo boé na mutu na epona yo tout d'un coup so beaucoup tani bo pesa ni ka mbote vite fait potiki mais den laisse le roi za yuma so ba changer ba numéro yo benga ki oui aza yuma parce que le ka sala gane bi monsieur yuma ndeni ni yo den laisse oyebi da ke inosibi na fallait simba et puis yo tout d'un coup yo kutana bango o senga numéro ya inosibi bo changer et puis yo mutu obenge mutu aliboso oya yebiso ke nonga na voice so na ino déjà inosibi ko linga ete akoko linga na bando ke ba mindele mususu si oleka yango yeba déjà ko tuba na mutu mbeli. Donc ata osali ndeni bozonga bien te siko inosi bia zio siko na maboko na ye obengela keni odenle spani kama tamantolo hein oui kama tamantolo et puis denile kasi pasteur ya matolo église denile se bayara souta denile se fa beloko molelo terre azo côté za nango bien mais mabe nango eza siko ni eza net na baretomba bo ngime titiso obengela inosi bini obengela keni apesa mbongo ndeka salaka c'est quoi pour que ce collègue na mbongo te yaza pasteur moi je pense que ba Psaume 4 5 ezali ba Matthieu 8 ezali ba Jean 4 3 ezali oya ko yebisaka biso pe zo lo balegi no sibi na mbongo ala sabso ba monte c'est n'importe quoi ino sibi za mwana na ye
na âge ya na mwana mukola inosi bokoma na baterrain wana poani mi pesa respect badenile sa okenda mulimo ya Zakari omisambusa pour rien siko terrain tolinga sala wana ayebaki bango baza bango baba misa olembane yo te aolembane ye te mo te chomo ala ipa base kwa longa kota pa denile sibu ya mukolo fe mo porte parole mukolo bo aki ko bengo ko traiter de mandia tututu et puis ti ya sa bon akomozo ngona pa fali mutu wana komolo baki fali mutu otinda ye ozomona sike maka denile tata mukolo ndenge wana ache ba produit na ye ba ipo batinda ozomona tegeza mwa compliqué donc denile sipa ozali ye ba d'ailleurs ba to sanga na mwana matite asundola ye toni lubaki na pese mote mtape information ngo mais ngalo wana kana ngape no milieu du village na kosimbe mwa mabete mais ya denile il faut faire très attention ino si bien dans mission monene et puis mino si bien aza ayebani kolega yo to moni nani yo mission wana nani Rick Rose abiki face à featuring na ino si bien donc ino si bien arranger pe mission belo mona na Congo legi bango ibele na ba vie musu ino si bien legi bango na visibilité ko megate ko ana damu tapembe biso solo na biso vérité donc denile si terozo lukana ino si bien wana c'est pas bien traiter le roi bato ba soutenir yene si bango ba soutenir ba Rwandais pour na guerre ngo bisa mutu bongo poani et place no lingo chamuto ça risque aujourd'hui aza na foyer na ye aza père de famille quand même faut en avoir réserve donc moi je pense que denile si conseil européen te poyo conseil oyo rasouté so meli bilo ono c'est le moins compliqué mais so to roye biso ka bato milieu du village éviter terrain wana pour plus sur ça la bongo plus dans le lobano ka pour za pasteur so te ba denile si pasteur chako pona mai chako zondo ekenda ezali ezate ndiye koma na pétage et bonga ma pétage te apesa ba mote pona mote ko mo cité na biso apesi mote na ve na kani mombela na pesi mote ve na ngedo muntu wa Nzambi na pesi mote ya belle maya papa balabala espoir ngoma yo nzika sole bembe très fort na pesi mote et puis na pesi mote na harmonie mama na Ardi Jonathan Kusu masa na ngai dada Shabani na Paris na pesi mote petit na mal ko kubangisa mes condoléances na frère na Jojo Nzinga toto perdre mutu na biso et ça li passe donc boding Nzinga ça li passe mais bon Nzambe mtape ça et puis mtazwaka et puis na pesi mote na venanga Deneric Abelo Branco Tony Lubaki Bo Figile na pesi mote en direct de Paris na biki oza famille et puis bataki tia Christian Muteba masa na ngai Christian Muteba yo yebi ya palais Bizimako de Stade des Martyrs et puis na pesi mote belé maître Malela Kulumbimbi petit na ngai no ki mangituka numéro 3 ya Kabushkop na pesi mote pire petit ave na e Philita Mwenkoi Trésor Musansala donc selange loko wana na batinda na baye zonga na levantamento 5 carta ondega to sala ka Tarsis bambela les grands changeurs malgré ba yibi mais ba kati maboko te petit na nga gloire na pesi mote et puis na pesi Carlos Fula bata Brésil na pesi mote na Vicky Bombassa l'international Mangela na pesi mote na biki kuna Brésil famille munene et puis na pesi mote na mutu na ngai Tardeli quoi donc on est ensemble pesi mbote belé na mère ba petit Thérèse Ndaya mère ba Laurina mère ba Leila Lubanza donc batakini kalate na oya wana Cédric Mouchara Bodiki Bolanga trésor pour tout honorable par ça ba voix wana di honorable trésor pour tout mobala Miss Gaga et puis petit na ngai Levino Toto na pesi mbote et puis on a reçu que ça na bata vaida dia pesi mbote na petit na nga Patrick Mandanda so moni Patrick Mandanda na salon wana na vaida do mona Gilles Ousmane ya dada tunanga de tous les temps de tous les jours et puis na pesi mbote na nganga bilamba yoga chic maître Kuzu maître Zemanga on est ensemble la famille est sacrée kitoko mosolo alonga nzala ONG ka moko ONG ya sérieux ONG zo sala makambo ya bien pour soutenir yango benda mwasi moko ya classe mwasi moko ya kimia mwasi moko ya choco frappa lisusu mosolo alonga nzala ONG Realidade da Vida donc tozalaka wana to soutenir ye to pesa pena maboko et ko sala bien je t'aime kani na leader apembe magozo fina ba déclarant to kangi ba boss nyonso Luanda okangi je t'aime kalinda fungola je yo zana yo artiste nga zanga journaliste to beba na poani so pesi bango intéressant leader apembe na linga ko na tina donc tokota masolo balabala bozala branché connecté na masolo balabala bo s'abonner massivement na Idéologie TV massivement na masolo balabala po atolobaka vérité tokobanga yo te toliaka pa na yo te po tokoya pété tokoya biso pa na yo te mais oka yo sala biso na balabala tokolobango wana penda ekokate te apôtre Abel Maya aliaka na bato azalaka na bato kota masola balabala espoir ngomba yondika solo ebembelo ma remontada
Kota Masolo balabala. On est ensemble avec vous. Ciao.